Mbote na bino bandeko ezana mama Henriette Kilungu Shimbo salaka émission ya Ezu please soki bomoni boye tozana makusa na oki kosala épisode 1 ya Chibwabwa na ngai makasa maboke oko nazosala légume verte oki kosala ngo ata na ndunda o babengi lenga bitekuteko kosala légume verte nao tant que eza émission pe nazama presse nazobima nenga ko lekisa tamu kete na la sakande na salaki omoni nzungu wana eza kuna ya monene moko boye na tiaki mai ya moto na bukaki makasa maboke na nga na Chibwabwa na tiki yango mibimba na longolaki basalite na sokola yango na kataki te mpona osala yango na bicarbonate mpo eza basé na bicarbonate soda na mungwa tokotia matungulu ai na ndembi moke Chibwabwa na biso yango wana tosali yango ndeni tanto bimisango na bilanga to sokoli yango tolongoli ndenge tolongolaka bino mobile Chibwabwa ndenge ezalaka baya mwasi sima nango tanto tolongoli na tiaki mai ya moto na nzungu wana na zwi soda na kusa na pembeni na mesure soda na ngai soda yango wana na carton na tiango na mai wana tango etoki nazwaki makasa maboke na nga baya mwasi na kataki yango te na tikaki yango mibimba na tiango na kati ya nzungu wana oyo ezalaki na mai ya bicarbonate tango na tiango na moni ke ekoti échanger couleur na ye koya nango na pompe na ngai awa na zwi na sokola yango kitoko ndunda nyonso batiaka bicarbonate fo kosukola yango kitoko soko sokoli yango te ekobima mabe nde resultat ntango eutaki na mai na nzungu ya monene na bicarbonate ebimisi oyo ntango nasukola yango kitoko sikoyo tokosala yango nini tokosala yango na matungulu mpo tobengi yango légume verte na kotia na nga mbisi te eloko te mpo eza nango eloko ya moke na olakisa kaka mpona ngaki nalekisa yango te tokotia matungulu na biso na biso wana tokotia mpe mwa ndembi na biso na mwa ai na biso topreparaki totie ke na zwi ndembi mpona ngela ndembi mingi na biloko opusisa mwa kotoyo ntango tokotia toza na lutu na biso ya libaya baya mwasi ntango ozolamba ndunda kozangaka lutu ya libaya te nakobalola ndunda na ngai nani matungulu na ngai ai na mwa ndembi eza na kati awa resultat tozwaki ntango totiaki soda ntango totiaki soda oyo nazorepete soda oyo na mai ya moto na nzungu wana etokaki tozwi tosokoli resultat nango ebimi yango oyo bokanisa kaka baya mwasi soko katikati emabwiti légume verte nyonso bakataka to okozwa odizango ata parde neti nga boye natikaki mpo ezalaki bapigme natikaki yango mibimba ntango natiango na mai ya soda emiseli nga resultat oyo nde nasokoli sikoyo nakozwa ndunda na nga nakotia mpo nasala yango mbala moko na mwa tungulu wana mpo ekota eza nango ya baprestige mingi te eza te bandunda nyonso okokendela kolamba okolo kotia mbisi soki olingi mpe kotia mbisi kaka yo moko nakofinika yango mofiniko te mpo egarde couleur nango nabimisa nzungu oyo mpo nde bakopekisa moto ya makasi kote kuna mpo te ndunda na biso ebela nakofinika mofiniko te nakomesure mwa mungwa nayebi nga moko naza molami na liboko na nga nayebi ke mungwa boye ekoki na linga ndunda mpe mungwa ebele te soki olekisi mpe mungwa obebisi bilei baya mwasi tokokalinga yango kana matungulu oyo toye kopresente bino na sani naza na besoin ya tomate te mpo nabengi yango légume vert naza na besoin ya ke mbisi te mpo oyo eza nango nzungu ya moke kaka ya ngai soki olingi obwakela pilipili mpe obwakeli pilipili kaka yo boki mpe banzungu wana totokisaki nango mai ya bicarbonate totala mpe na kati ya kosana shu boyebi shu poyeba ya mwasi bonegishaka ndunda oyo te shu pome oyo ezala nango facile ntango osombi yango
bato nyonso bayebi chou pomme babengi cabbage yango nde mpenza nazokalinga ndenge ezaka bandunda kokalinga nakataki yango na sokoli yango kitoko fo kosokolaka mama na mikolo oyo ya tele babisi bino cabbage oyo ezaka porte tina kati ozwi otiki no kaka olambi kaka ndenge mama okoluka maladi oyo mpe nazokalinga yango kaka tokodama yango na fufu ntango ekobela naozala tomate wana ebela entre temps totalaka cabbage na biso e légume vert na biso awa eza nango na likambo te eza kaka esanga na matungulu ebela moke matungulu wana ebela moke nde topresente yango kolia yango na fufu bomoi ndenge eza na kati ya nzungu vert ndenge eza kaka moke nango wana kaka na presente yango totala mpe cabbage na biso kotoyo nafinika yango moke mpe tomate wana ebela po eza ya kokalinga nalingi tomate wana ebela entre temps tobongisaka na sani na biso oyo tokotia biloko na biso nzungu wana pusana na kote kuna biloko na biso yango wana na pesi mbote biloko na biso eza na moto toza na cabbage na biso eza na nzungu ya liboso toza na ndunda na biso ya légume verte po yango eza base tolakisaka yango naza na mingi te koloba bokotokoto bomi abonné epa Mama Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko tobandaki ava toka biloko na biso na bandela bamutu mosusu omwa batali épisode 1 épisode 2 batali te bakoki kotala ntango kaka esi ebeli mosu akotala ntango ozalaki kosala me amoni te ezalaki totiaki mai na nzungu na biso wana na moto tozwi ntango etoki nzungu wana azwi lutu moko ya bicarbonate na chini natali mesure ya ndunda na ngai na bicarbonate soki ya mwasi yo ozwi olekisi bicarbonate ekoma fulufulu ekozala su na goût ya ndunda te mpo eza mpe poison otali ndunda no mesure omesure mpe bicarbonate okotia na mai natiki nzungu wana ntango etoki mai wana eza ya bicarbonate naye kozwa bicarbonate na ngai natie na kati ya nzungu wana ya monene nabandi kobalola yango na nzeta fufu na ngai na balo ti ntango namoni te échanger couleur cibwabwa na ngai ndunda na ngai nakataki te pourquoi mpo natiaki yango bicarbonate ndunda mingi batiaka bicarbonate carton oyo bozomona eza kuna bakatakakataka te otiki yango mibimba to soit todivise yango par deux yanga nakataki te natikaki yango mibimba ntango natiaki yango na mai wana eyaki sikoyo yango moko ye kokatana ntango osisi kotia ndunda no na kati ya mai wana omoni ki échange couleur bicarbonate ekoti kitoko oye nango na pompi toyaki nango na pompi awa tozwi tosokoli yango bien nde sikoyo toye kotia mafuta na nzungu wana moke bozomona tobwakeli matungulu ai mwa poivron tozwi tobwaki ndunda na kati nde yango solution na biso yango balola yango ndenge eza vert yango ebimi chocolat te koloba te kozolamba légume vert ozwa obimisa yango chocolat wana eza su légume vert wana aza na bato ya koyoka ayoka na explication na ngai oyo ndenge na beti ndenge mpe etikala kaka matungulu boye mwasi okoli yango mpe kaka boye esi ebeli nango mpo eza deja kolemba na bicarbonate totala mpe cabbage na biso na moto mpo toyeba kotoka toyeba kopresente ndunda na biso nyonso mibale oyo cabbage eza nango kaka kokalinga osokoli yango bien okatikati yango soko okata mike kaka yo obwakeli matungulu tomate yango na bozomona nsima nango okika yango ekalingama okolia yango ata na nyama na yo ya ngulu neti nga na kolia nyama ngulu to okolia yango na sosono pembeni na fufu ok nameka mungwa toko yango wana bomoni légume verte na biso yango oyo azotoka yango
pour na présenter yango. Ezaki muke il faut kaka na présenter yango. Soko ningo tia pe mbisa kokauka soko za nango pembeni wana. Okoko na bango na mbisa kokauka. Esali eloko te. Mais ngana ngaki on kaka boye. On de base ya nini na ngalelo. On kendi kuna. Bomoni légumes verts na biso. Ndenge bimi. Yango yo penze bini kitoko. O atoli na kwanga, atoli na lituma, atoli na fufu. Awa sikoyo pe nakangi moto na ngai. Nazotoka pe ndunda na ngai ya cabbage. Bato mingi négligera cabbage ezaka mpe moko kitoko esalisaka mpe mpona santé. Toka ngo tokende vite cabbage na biso pe yango oyo. Cabbage na biso yango oyo. Légumes verts na biso yango wana eza chocolate bomoni eza vert. Cabbage na biso pe yango wana. Nana kisabino ni tokolia yango. Tokolia yango na ngula kokalinga. Ya kotumba te me ya kokalinga. Elengi o wapi? Mwa fufu ekozala pembeni. Soki bolingi pe na présenter bino fufu pour na sina kangi on va chasser. Fufu na biso yango yo. Fufu na ngala sina kangi on chasser lokola kwanga tande na chango pembeni. Na kuchango na santa na kolia yango wana. Boko takota bomi abonné par Kilumbu Shembo TV masola boyo zanga ya mwasi. Kozanga teo. See you bye on kotita mi abonné. Bota légumes verts, chocolat et cabbage na bisongana. Okay, see you bye.